ce que ça la ce sont les analyses spirituelles. Et que ça met du sur la recherche, les yamons qui vont permettre de surtout mais ma réflexion si je l'appelle toujours sur l'indépendance spirituelle. Nous tu y es yamons dans ma boca nous sur ma zone. Il faut toujours la libre spirituelle. Mini église qui m'a mis là comme Très chers amis téléspectateurs, Balandi ya Ngai Wabino, Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Et si kanini, bokolandaka émission na bino, il y a les analyses spirituelles. Les analyses spirituelles, net au droit l'air, nyoso, ba analyse spirituelle, to salara yango, pour na volonté na bisote, to salara pe yango, pour na ba sentimate, to salara ba analyse spirituelle, atena compte. Il y a histoire ya mboka na biso, géographie ya mboka na biso, pe spiritualité ya mboka na biso. To salaka yango pona e permettre yona ngai to yeba posa ya nzambe ezali nini pona mboka na biso. To sala oyo nzambe alingi po ete oyo nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Tokutani na bino lisusu na esika nini tokopeselaka bino ba analyse spirituelle. Pour na état général ya mboka na biso ya ba mangomba pe o ezali kotambwisa biso tokoki kolega boye te sans que to remercier ba nyonso ba kobengaka biso kokombela biso pona kopesa biso ba encouragement ya musala oyo tokosalaka topesi mbote na papa na biso papa Jado Mozart mbote na yo papa esika ozali mbote na biso eke lisusu droit epa ya papa na biso papa Guy na Nigeria merci na ba encouragement na yo mbote na biso ekei droit epa ya mama na biso mama Arlette Kabengeni to pesi lisusu mbote epa ya mama Feza Finanti oyo akopesa biso tango nyonso ba encouragement etumba oyo tozali na yango ezali etumba oyo ezako concerner peuple africain et peuple noir en général et beaucoup plus particulièrement epa ya biso ba congolais parce que likambo yango base na yango ezali nde epa na biso ndenge tozoyo kabande kona biso misusu bazolobe la base to bosani lisusu te kopesa mbote na biso epai ya papa Godi dia Congo ba encouragement na bino eye droit na mitema na biso to sepeli tango nyonso boza ko benga biso kopesa biso ba encouragement ya kosala musala to kotika la simate to ko continuer kosala musala oyo to kosala ka pamba te mutu na mutu akozalaka na elembo na ye mutu na mutu pe akozalaka na musala oyo esengeli na ye kosala pona ko porter un plus na connaissance ya peuple africain particulièrement et pas na biso ba congolais to ba peuple Congo. Leo to memeli bino nini na émission na biso ya les analyses spirituelles. Bisika nyonso oyo bozali, j'espère que et umeli mwangonga moke to salaki ba émission te pamba te to salaki un peu na concentration. Et pour ça, la biso ezali to banda ko réaliser ba émission oyo ko sepelisa bino to banda ko réaliser ba émission oyo par rapport ya oyo to sala kanini to koki ko bakisa un plus na musala oyo to zali ko sala juste pour na ko sepelisa bino soki pe to ko sala ka ba émission ezali pamba te bino batu bo senga ka yango ne to sala ka yango pour na bino soki bino bozate moye pe to sala yango ezate pamba te to sala ka yango ka pour na bino. Merci une fois de plus, merci na baïnyo so bakozwata ya kolanda biso na ngonga oyo. Les analyses spirituelles ne tokobaka l'air nyoso, ikopesa maka toujours na ngai wabino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel, autrement dit chercheur indépendant. Musala na biso ezali musala ya ba analyse. To sala ka yango pona koyeba volonté ya Nzambe, to sala oyo Nzambe alingi. Po ete oyo Nzambe abongiselaki biso ekokisamela biso. Lelo sujet na biso ezali nini? Toyebi ke mokili eza ya koningana. Batu bazobenga biso bazotuna biso mais yo etake chercheur, etake analyste spirituel. Mais yebisa biso situation générale ya mboka eza kokende ndenge nini? Mingi pe balobi ba oyo bakokroyaka na ba parole prophétique ya Mvuluzi Simo Kimbangu mingi pe balobi nkamba alobi nini par rapport ya situation ya mboka toza komona toza en danger ba parti ebele donc ba parti politique ba makambo ebele tout ça et ba américain ba Russie ba nini tout ça mboka na biso ba tutu ba tieli yango miso peuple congolais a commis en débandade. Batu ni biso mituna balobi
Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi nini? Ba election ekoleka ndenge nini? Nkamba alobi nini? Makambo ya mboka ekoleka ndenge nini? Wane zali ba question batu baza kotuna biso. Balobi yo etake un analyste spirituel, etake chercheur, yebisa biso situation ya mboka ekoleka ndenge nini? Chers amis téléspectateurs, toye pona ko répondre na ba question na bino. Toyebi ke bozana posa ya koluka esika nini boko telemela po ete nzambe tango akosala likambo bozala pe baye bakobikisama na likambo oyo nzambe alingi kosala. Ezali hasard te bo contacter biso boyebisi biso toyebisa bino situation ya mboka soki ezali kokende ndenge nini, parce que bo considéraka ba analyse spirituelle na biso yango boleki na nzela na biso pona koluka koyeba position nini nkamba ezali na yango, position nini Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi, e bino pe botuni biso etake ba chercheur, etake ba analyste spirituel, to pesa bino point de vue na biso par rapport ya situation oyo ezali koleka na mboka na biso to na continent na biso ya Afrique. Biso etake ba chercheur, biso etake ba analyste spirituel ndenge tokolobaka l'air nyonso. Nini oyo tokoyebisa bino na makambu oyo ezali koleka. Na ba question oyo botuni biso par rapport ya ba question oyo botuni biso. Nkamba elobi nini? Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi nini? Pona état général ya mboka na biso ndenge yango ezali kokende. Question wana oliebo tuna yango epai ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Question wana oliebo tuna yango epai ya baye bakotambwisaka nkamba. Botuni biso etake ba chercheur, etake ba analyste spirituel. Réponse tokopesa bino. Ekozala réponse par rapport ya ba recherche oyo tosali, ekozala pe réponse par rapport ya ba analyse oyo tosali. J'espère que toyokani. Tozongeli yango lisusu, réponse tokopesa bino par rapport ya ba question oyo botuni biso. Ekozala réponse moko oyo kouta na ba recherche oyo biso tosali, ekozala pe ba réponse oyo kouta na ba analyse oyo biso tosali. Nini oyo toko répondre bino na ba question na bino selon ba analyse na biso pe selon ba recherche na biso. Mituna na bino toyoki yango, mais biso etaki ba chercheur, biso etaki ba analyste, tokoloba boye. Nkamba alobi nini? Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi nini? Selon ba analyse spirituelle, tolobi boye. Nkamba asi aloba kala. Papa Simon Kimbangu Kiangani asi aloba kala. Pona makambu oyo ezali kosalema na Afrique, pona makambu oyo ezali kosalema na Congo. Tala réponse oyo biso topesi bino. Papa Simon Kimbangu Kiangani aloba deja kala. Nkamba esi eloba kala pona makambu oyo ezali kosalema na Afrique pe na mboka na biso ya Congo. Mais soki tokoyebaka te, ezali parce que tokozalaka distrait, ezali parce que tokolingaka koyekola mingi makambo ya molimo te. Yango biso tomipesa na nzela ya ba recherche spirituelle, tomipesa na nzela ya ba analyse spirituelle pona toyeba mayemaleka ezali nini, bayepe baleka baloba nini, e nini ezali kosalema lelo pe lobi nini tokoki kosala po ete oyo nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Les analyses spirituelles mayema zali kosalema na mboka na biso na mituna oyo bino bopesi biso.
Et yano na biso, état que ba chercheurs, état que les analystes spirituels. Ndeto zongiseli bino yango tolobi. Nkamba asi aloba déjà selon ba recherche na biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani asi aloba déjà selon ba recherche na biso. Ntango mususu bokotuna bosali ba recherche nini oyo bo découvrir oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani aloba déjà. Nini oyo bino bo découvrir na ba recherche na bino oyo nkamba esi eloba par rapport ya situation générale ya mboka na biso, par rapport ya maye mazali koleka na Afrique mobimba pe na mokili mobimba. Toko sala bino rappel. Toyebi ke batu ya mayele basili ko suka. Mayele na bango ekomi na suka. Esengeli na bango baluka elongi ya Nzambe. Toyebi ke banganga Nzambe mingi basili ko suka. Pourquoi? Parce que situation ya mboka na biso, situation ya Afrique eza ko compliqué batu. Mingi batie mabondeli, basambeli. Mais solution eza komona na te. Batu wa mayele babimisi mayele na bango nyonso. Bayekoli makambo ndenge na ndenge. Pona baluka solution ya mboka na biso ekouta wapi? Bolimbisi. Batu wa mayele basili ko suka. Ba chef coutumier ba telemi. Balobi likambo ya mboka na biso tokoti yango. Bakoti. Basali na ndenge na bango. Basali na ndenge ya molimo. Ba travailler ndenge nyonso. Ba chef coutumier basuki. Balobi likambo oyo elekeli biso ndelo. Ba chef coutumier baye bakomonaka maye mazali koya, baye bakosololaka na bilima, baye bakosololaka na mai, baye bakosololaka pe na mabele, basuki balobi tango oyo biso ba chef coutumier to suki. Likambo oyo eleki ndelo ezali lisusu likambo ya niveau na biso te. Peuple congolais a telemi, peuple congolais a leli, peuple congolais a gangi, peuple congolais a sali nyonso oyo akoki kosala. Peuple congolais a suki, akomi na suka. Mais batu baza kotuna biso. Mboka na biso, to situation ya mboka na biso ekosila ndenge nini. Ba oni ba telemi, ba meki, bazo kokate. Ba américain, ba telemi tina lelo, ndenge tozali kosolola na bino boye. Ba américain, baza ya kotelema. Posa na bango ezali, ba pesa kimia. Na Congo. Me kimia ya ndenge nini, oyo bango bazali koluka kopesa. Ezali ko compliqué. Na bakonzi baye bazali kotambwisa mboka na biso, na baye bazali kotambwisa ba mabele na biso lokola ba chef coutumier bazali ya kosuka. Peuple na biso, peuple congolais akomi na perte. Azali koyeba lisusu te, asala confiance na nani. Batu ya mayele basuki. Batu ya mangomba pe basuki. Banganga Nzambe basuki. Bakonzi ya mboka baza ya kosuka. Chers amis téléspectateurs, baye bakolandaka biso na ba réseaux sociaux. Soki tosalaka ba analyse spirituelle, ezali pona epesa yo mayele. Ezali pona epesa ngai mayele. Toyeba esika nini tokotelema. Po ete Nzambe tango akosala likambo na ye, ngai na bikisama, yo po bikisama. Mokili eningane. Mboka na biso ekomi keba keba. Nga naza ko trace yo lisusu te, naza na confiance na yo lisusu te, yo po zali lisusu na confiance na ngai te. Mais Nzambe azali na posa ya kotia kimia.
Nkamba alobi nini? Pe papa Simoki Mbangu Kiangani alobi nini? Tozali komona soki batu bazali kotuna biso soki nkamba alobi nini, ce qui veut dire bayebi ya solo ete kamba azali na esika na kati na mboka na biso. Donc esengeli na nkamba atelema pe aloba liloba. Yango batu bazali kozela nkamba alobi nini? Papa Simoki Mbangu Kiangani alobi nini? Biso etake ba chercheur, biso etake ba analyste spirituel. Toko memela bino biyano na mituna na bino. Yango to uti koloba kamba asi aloba pe papa Simoki Mbangu Kiangani asi aloba. Pona maye mazali kosalema na mboka na biso, pe pona maye mazali kosalema na kontinent na biso, pe epai na biso batu mwindo esika nyonso oyo tozali. Nkamba aloba nini? J'espère que bisika bozali na posa ya koyeba soki nkamba si aloba nini. Biso etake ba chercheur toko kundolela bino maye nkamba aloba, parce que Nzambe avant ça la likambo apesaka toujours avertissement. Nzambe avant betisa mbula atindaka toujours mon pepe. Soki mon pepe ezali elakisi ya solo ete mbula elingi kobeta. Nzambe asalaka likambo na surprise te, asalaka likambo avant sala likambo nyonso alobaka yango. Une année, 2 ans, 10 ans, 30 ans. Et likambo o Nzambe aloba ekoki kosalema. Nde ekoya kosalema. Mais biso etake ba chercheur toko kundolaka maye maleka, maye malobama, pe maye oyo mazali koloba lelo. Yango toko memela bino. Papa aloba, nkamba esi eloba. Bomi tungisa mate pona koluka koyeba nkamba elobi nini pour le moment. Nkamba esi eloba kala. Bomi tungisa mate pona koluka koyeba Papa Simoki Mbangu Kiangani alobi nini? Papa Simoki Mbangu Kiangani asi aloba kala. Nini oyo Papa Simoki Mbangu Kiangani aloba? Yango bozali kozela. Ngai wabino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Nde toko memela bino yango. Pe toko pesa bino ba analyse spirituelle par rapport ya maye nkamba eloba, pe par rapport ya maye Tata Simoki Mbangu Kiangani aloba. Pamba te mindele bazali kotambola. Mindele bazali kotambola pona koluka étoile oyo kote ya kimia na mokili mobimba. Mindele deja basi batimbi, basi ba découvrir, basi ba yebi esika nini étoile wana ezali. Yango yona ngai tozali komituna nkamba alobi nini. Toko rappele bino. Toyeba yango toza kosala bino rappel ya maye nkamba eloba. Rappel na biso ya liboso ezali boye. Papa Simoki Mbangu Kiangani mikolo mileki alobaki boye. Oyo nyonso azali na nyongo ya Tata Simoki Mbangu. Ozala mondele, ozala moto moindo. Oyo nyonso azali na nyongo ya Tata Simoki Mbangu. Tango yango oyo toya kofuta nyongo ya Tata Simoki Mbangu. Wana maloba ya Tata Simoki Mbangu Kiangani. Wana maloba ya Tata Simoki Mbangu Kiangani. Oyo nyonso azali na nyongo ya Tata Simoki Mbangu aya kofuta yango. Mingi bakotuna, me Papa Simoki Mbangu bandaki kodefisa mongo. Mingi bakotuna, me Papa Simoki Mbangu adefisa kingai nini? Les analyses spirituelles. Papa qui sont lequel alors qui la Belgique qui nous doit.
avant ya kokufa alobi la Belgique nous doit, ce qui veut dire mindele bazali pe na nyongo et tata Simon Kimbangu il faut baya kofuta yango bozali komona up and down bakende bazonga mais nyongo ya tata Simon Kimbangu nini oyo ba Belge bazana yango. Ce sont des choses spirituelles. Biso ba Congolais tozali na nyongo ya tata Simon Kimbangu. Biso pe gouvernement na biso majorité na opposition tozali na nyongo ya tata Simon Kimbangu. Oyo tata Simon Kimbangu ayebisaki biso tosali yango te ezali nyongo. Biso pe ba kimbangiste tozali na nyongo ya tata Simon Kimbangu. Bolingo mibeko misala oyo basenga ki biso to tambola na yango. Est-ce que tozali kosalela yango te tozali na nyongo. Ce sont les analyses spirituelles. Oyo nyonso azali na nyongo ya tata Simon Kimbangu aya kofuta yango. Wana maloba ya tata Simon Kimbangu kiangani. Toleki na maloba ya tata Simon Kimbangu kiangani. Par rapport ya makambo oyo ezali koleka na Afrique na mokili pe na mboka na biso ya Congo. Papa Simon Kimbangu kiangani alobi lisusu boye. Oyo nyonso koko na biso alobaki depuis 1921 tangu oyo tozali nde tangu na yango. Pense oyo eza ko attacher correctement na motuna na bino. Nkamba elobi nini? Nkamba elobi boye. Wana mungongo ya tata Simon Kimbangu kiangani. Oyo nyonso batata baloba. Oyo nyonso tata Simon Kimbangu aloba depuis 1921 tango nango yango oyo. Makambo oyo ekangamaki na le 10 septembre 1921 tango nango yango oyo. Tala ba réponse oyo nkamba ezali kopesa na ba question na bino. Nkamba alobi nini? Papa Simon Kimbangu kiangani alobi nini? Nzokande Papa Simon Kimbangu asi aloba kala. Nzokande nkamba esi eloba kala. Kasi basala kibiso kaka rappel. Papa Simon Kimbangu kiangani asali biso rappel. Alobi nkamba esi eloba ba papa pe basi baloba. Kasi oyo nyonso elobama na 1921 le 10 septembre 1921 tango na yango oyo. Oyo nyonso elobama epai ya ba papa na biso epai ya tata Simon Kimbangu nde tango na yango oyo. Ntango wana ezali tango nini? Totala mayema zali koleka na kati ya mboka na biso. Eyano ya suka nde tokoloba boye. Tata Simon Kimbangu kiangani alobi lisusu boye, c'est la voix ya mokonzi ya boule par rapport ya ba recherche na biso. Bolimbisi. Tata Simon Kimbangu kiangani alobi likambo moko ekosalema na mokili nanu esalema te. Tala ba réponse oyo tozali kopesa na mituna oyo bino botuna kibiso selon ba analyse spirituelle. Likambo moko ekosalema na mokili nanu esalema te. E likambo wana tango yango ekosalema mokili mobimba bakoyeba ya solo ete likambo wana ezali bakimbangiste batu basali yango. Likambo yango ezali nini? Chers amis téléspectateurs, tolingi koloba boye. Oyo tozali kopesa bino ezali invention te oyo biso tosali. Ezali maloba oyo Papa Simon Kimbangu kiangani abandaki koloba to abandaki kosala biso ba rappel. Pamba te alobi boye nyonso oyo batata balobaki depuis 1921 oyo tozali tango na yango.
yo tuni ngai na tango oyo papa Simon Kimbangu alobi nini totindi yo luka oyekola nini oyo papa balobaki na 1921 total ba prophétie ya papa Simon Kimbangu ya le 17 août 1922 total appel lisusu ba prophétie ya le 10 septembre 1921 toko découvrir oyo ba papa balobaki toko découvrir oyo papa Simon Kimbangu alobaki. Mais papa Simon Kimbangu aye ko sala biso rappel alobi oyo elobamaka depuis 1921 tokomi na tango na yango. Likambo moko ekosalema na mokili nanu esalema te. Tango likambo wana ekosalema mokili mobimba ekoyeba ya solo ete biso bakimbangiste nde tosali likambo wana. Tokomi na tango ya examen. Peuple akomi na pasi. Bakonzi ya mboka basuki. Ba opposition to majorité baza ya kosuka. Tala ndenge Nzambe azako yungula mokili. Azako bimisa moto na kazaka na ye. Oyo nyonso azali na misala ya mabe. Oyo nyonso azali na mutema ya mabe. Oyo nyonso akonyokola ka peuple na biso. Oyo nyonso akosalaka makambo ya molili, makambo ya mbilinga. Peuple ifo amona ye na polele. Peuple ifo yeba mutu na identité na ye. Tokomi na tangu ya examen. Soki basali biso rappel ya makambo oyo salema na 21. Soki basali biso rappel ya makambo oyo ba papa baloba, ce qui veut dire examen zali pembeni. Totala maye mazali koleka na mboka na biso. Totala maye tata Simon Kimbangu aloba. Et totala pe ba rappel oyo papa Simon Kimbangu kiangani azali kosala biso. Yona ngai totelemeli wapi. Chers amis téléspectateurs, toleka ki lelo pona kopesa bino ba analyse spirituelle par rapport ya mituna oyo botuna ki biso. Biso tozali ba yeto sala ba recherche, to sala pe ba analyse. Mingi bazali koyeba te situation ya mboka na biso ekomi na niveau nini. Mingi pe bazali koyeba te nini ekosalema na mboka na biso. Mingi pe baza sur te élection ekozala ou bien ekozala te. Mais mingi toza kobosana maye malobama pe baye baloba yango posana bango ezali nini. Biso etaki ba chercheur, biso etaki ba analyste spirituel, to yaka wana juste pona ko ramener conscience na bino na table oye ko permettre bino na biso to yeba ko décortiquer posa ya Nzambe. To yeba posa ya Nzambe, to sala oyo Nzambe alingi, poete kimia ya seko ekoka koyingela na kati na mboka na biso. Mingi baza kotuna, mingi baza kobenga, mingi baza koloba, papa alobi nini kamba alobi, biso tolobi yango na mokuse, kamba asi aloba. Papa pe asi aloba. Oyo papa aloba ezali ete oyo lobamaka na 21 tokomi na tango na yango. Toluka toyeba nini elobama na 21. Oyo nyonso amoni ki akozala na difficulté ya koyeba oyo elobama na 21 bokomela biso, bobenga biso nde tokotindela bino ba documentation ya koyeba nini oyo tozali ko découvrir na ba recherche na biso tokosalaka. Papa alobi nini? Papa alobi déjà. Oyo nyonso azali na nyongo ya tata Simon Kimbangu, il faut afuta. Yango toza komona batu baza kokende up and down na nkamba, toza koyeba te baza kokende koluka nini. Mingi pe bazali kokende kofuta banyongo spirituellement. Azalaki na likambo oyo bapesaki ye il faut asala.
tango akoki kosala yango te il faut akende kozongisa yango esika ya mutu oyo apesaki ye yango. Ce sont les analyses spirituelles. Tokomi na tango ya suka toza ko préparer ba émission tolukaki juste to répondre na bandeko na biso oyo batunaki biso mituna soki nkamba elobi nini soki pe papa Simon Kimbangu kianganya lobi nini et biso etake ba chercheur biso etake ba analyste spirituel nde to memeli bino réponse na ba recherche oyo biso to sali na mituna oyo bino botuni biso nkamba esi eloba kala to sala ba recherche to yeba nkamba eloba nini. Mais dans un premier temps biso to pesi bino nano bitu to pesi bino nano ba biyano misato wana. Papa Simon Kimbangu alobaki oyo nyonso elobama na 21 tango na yango ekoki likambo moko ekosalema na mokili nano esalema te pe tango yango ekosalema nde mingi bakoyeba ya solo ete eza bakimbangiste nde bato basali likambo wana e ya suka nde toyaki koloba oyo nyonso azali na nyongo ya tata Simon Kimbangu aya kofuta. Papa Simon Kimbangu azalaki mutu mususu toskosuka na bino awa tokokende na bino musika te bokomela biso nde ba émission mususu ezali ko toza oyebisa bino deja ke ba émission mususu ezali koya bozala branché connecté tokosepelisa bino na ba musala oyo ya ba analyse spirituelle tokosala katango nyonso. Ngai wabino Guy Laurent Lobela oyo betisi ya libaku na mituna oyo tosali na ba réponse na biso bolimbisa biso ezali se musala oyo topona